Moi, je suis docteur Patou Mandangu. Babengai na kombo ya docteur Patou Mandangu. Nazali médecin généraliste. Naza médecin ya l'état affecté na hôpital général de référence ya Matete. En dehors ya hôpital général de référence ya Matete, naza pe responsable ya des structures sanitaires. Ya eza ya privé. Moko ezwami na commune ya Mongafula na Kimwenza mission. Mosusu pe ezaka na 7 km. Naza médecin généraliste, mais naza plus borné na kati ya kosala chirurgie. Donc na niveau na ngai nazo sala chirurgie mineure, na sens que nazo sala appendicite, na sala ka berni, myome, césarienne, parce que eza oyo partie ya chirurgie eza réservé na médecin généraliste. De l'autre sont abordé sujet oyo etaleli conseil du médecin pour nous constater que population eza na moins difficulté liée na ko comprendre oyo ezali alimentation ya malamu bakoki kolia lolenge nini pour na ko éviter ba maladie oyo eza lié autour ya kolia. Na yango pour mutu azala na santé malamu esengeli alia au moins balima ya marque oyo tozo lakisa bino siko. Na journée mutu soki alamuki il fallait na tongo asala déjeuner et puis na midi akoki kolia ba fruits na pourquoi okoki kolia repas ordinaire, par exemple bao baliaka fufu bali fufu, bao pe baliaka baloso bali loso na sens wana. Mais tozo constater eloko moko par rapport ya kolia. Eloko tozo constater eza nini? Toye komona ke kolia bato bazo comprendre te constat la différence. Balingi kolia biloko oyo eza mingi eza importé. Yango nder sikoyo na kati ya conseil ya médecin toza ko exiger bato bazonga na ntango kala. Tozonga na balima oyo eza naturel. To boya biloko oyo eza importé. Pourquoi tozo boya biloko eza importé? Tozo boya biloko eza importé parce que ba conséquence nango eza ebele. Parmi ba conséquence okomona ke ba mindele ndenge nzamba asalela bango bazana oyo ya bango nzoto. Ba mesani kolia biloko na bango wana. Biso pe ba mwindu tozali pe na oyo ya biso nzoto ndenge nzamba asalela biso. Donc quand to komoko zo ba repas to copier oyo ya bango ezala ba conséquence majeure. Par exemple, bato oyo bazolia ba boîte de conserve. Bato oyo bazolia ba poulet au lieu que balia ba soso oyo ya biso ya mboka. Ba poulet par exemple na kati ya poulet ezana oyo ba substance toxique bazotia na kati. Ezo sala ke soso moko oyo eza ya moins de 2 semaines et communauté soso ya 1 mois. Na kati ezana ba produits chimiques. Batia kango hormone de croissance par exemple. Hormone de croissance eza la conséquence au moins que par exemple moi na soki allié soit maman allié. Donc il y a un côté à maman. Soki maman allié ngwa na zemi. Effet ko le biloko eza naturalité ezo sala ke ba produits chimiques wana. Tango maman ko bota, au moins papa soki aza mukuse, maman aza mukuse, ba ko bota bana oyo baleki bango na mulai na munene. Au moment parfois na kozanga koyeba bakolo ba ah mwana eza biso te. Mwana oyo tawuti libanda que soki abota na kati ya ndako te. Tout ça parce que population aza méconnaissant na oyo sala. Kolia biloko oyo eza importé. Ezo sunga biso te na nzoto parce que ezo mema biso pe ba cancer par exemple. Kolia biloko oyo eza importé. Eza habitué te na nzoto na biso ezo mema maladie ebele. Par exemple lelo na betude oyo salami na hôpital général de référence ya Kalembelembe. Bazo constater que bana mike ba bébé bazo botama déjà mona bébé mais aza diabétique. Cause nango eza lié na kolia biloko oyo eza importé.
yango tozosenga na population ke balanda conseil ya médecin balia oyo eza plus naturel. Naza kopesa mwa exemple moko selo betude oyo esalami lisusu okoremarke ke kolia oyo eza naturel ezo renforcer banticorps. Par exemple mutu azolia bafuye ebele e renforcer banticorps na ye. Okomona ke batu oyo baza par exemple na kati ya forêt équatoriale kuna soki otamboli na forêt équatoriale okomona jamais pigme moko ya mwasi ke asali césarienne. Et pourtant bango na milieu baza na milieu moko eza trop archaïque baza na bopito te kona pe la césarienne ezalaka te parce que batikali plus naturel. Okomona ke mwasi era azobota oyo nyonso azolia eza corrigaliser nyonso tane ezo régénérer po bazolia bafuye ebele. Mais biso tozolia bapoulet eza na baconséquences makasi en dehors ya kosala basezarienne po mama soki aye akobota mwana aleki ye na poids mwana moya bima eza te. Par conséquent il fallait bamédecin baporter secours et basala intervention. Nde ozomona ke conséquence ya kolia biloko oyo eza occidentalisé eza makasi na kati ya population na biso. Nde tozosenga na population ke balanda conseil soki bazolanda conseil ya médecin ekopesa bango lumière ekofongola bango nzela bayeba oyo bakoki kosala. Kaka na meme effet wana mutu oyo azolia biloko ya eza occidentalisé ekosala ke ekoki komema yo na obésité okomi na surpoids okoma na surpoids eza na baconséquence ebele. Okoki kosala maladie oyo etali motema. Par conséquent mutu akokoma hypertendu tension ekoma mata ye. Par conséquent ya kolia biloko wana ekosala ke mutu adéveloppe diabète. Okomona soki mutu adéveloppe diabète soki ozwi baconséquence oyo eza ebele dû na diabète aza exposé ya kosala akoki kosala AVC akoki kosala arrêt cardiaque babenga arrêt cardiaque à cœur sain parce que akomi na ye diabétique suite ya kolia biloko oyo eza naturel te. Yango nde tozosenga na population ke tozonga na authenticité na ntango ya kala tolia mingi bafui oyo ya biso moko bafui oyo eza importé te tolia mingi oyo etali mbisi ya mai. Par exemple soki tolobi mbisi ya mai elakisi te ke kendo somba par exemple Thomson tomona ke Thomson eza na protéine na kati te eza mbisi me effet nango ya mabe eza ke tant oyo bazo congeler yango na ndenge ezokoma epa na biso ezosala ke baprotéine nyonso ebebi nango. Maintenant mutu oyo azolia biloko alia plus baviande oyo eza baviande à chair blanche parce que viande à chair blanche eza na befe ya mabe te na kati nango. Yango nde tozosenga mutu amela pe mai ebele soki ozomela mai ebele ezosala ke ezo régénérer nzoto na yo po mai eza parmi banutriments. Mutu alia mingi mbisi ya mai oyo eza fraîche po eza baprotéine na kati eza na baconséquence te na mutu par exemple ale nyama ya ngombe. Mutu oyo azolia plus nyama ya ngombe eza na befe na kati par exemple surtout bangombe oyo eza importé eza bangombe moko ezosala ke bazo kokomisa yango na rapidité po bayeba koteka yango baproduit chimique bazo utiliser hormone de croissance ezosala ke exposer bato na kosala bapathologie ebele. Maintenant soki totali par exemple conséquence ya kolia musuni oyo eza à chair rouge eza ko prédisposer mutu na kosala maladie oyo tobengi goutte. Okomona misapi na ekomi munene surtout misapi ya minene ya makolo par exemple misapi ya minene ya maboko ekovimba suite ya kolia biloko oyo eza sente. Yango nde mutu nyonso oyo akozwa conseil ya médecin ekosunga ye pona kozala na santé malamu na a partir ya kolia na yo déjà okodetecter. Ozomona mutu oyo par exemple azolia na ye bapoulet azolia oyo nyonso baba oyo nyonso eza biloko eza importé
eza na ba conséquences majeures ekomisa yo okomi na surpoids soki poids ekomi exagéré selon beétude ezodéclare ke mutu nyonso oyo aza na poids exagéré ezosala ke vie na ye eza diminue en moitié parce que excès ya poids ezoconduire na mutu asala obésité. Obésité ekoentraîne maladie oyo tobengi maladie cardiovasculaire. Soki tozolobela maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire eza maladie oyo ekozwa motema ezwi na bavaisseau sanguin. Bavaisseau sanguin eza oyo moko eza batiyo oyo nzambe asala na kati ya nzoto ya mutu ezosunga ye mpo evéhicule makila na ye. Par conséquent erozolia bagrese oyo ya mabe surtout oyo eza importé bagrese wana ekose déposer na kati ya bavaisseau sanguin ekosala ke réduire tiyo nango. Par conséquent mutu akosala oyo bazobenga hypertension. Et en dehors de l'hypertension, akoki pe kosala oyo tobengi athérosclérose. Donc mutu akosala athérosclérose eza dépôt ya graisse ya mabe na kati ya bavaisseau sanguin ya mutu suite ya kolia ya mabe. Alors conséquence nini ya mabe ezali na kati ya maladie, par exemple maladie cardiovasculaire oyo na sens ya athérosclérose. Athérosclérose ce qui est se déposer na kati ya vaisseau muke babenga ngo plaque d'athérome esali neti kayo na kati ya vaisseau et diminuer calibre. Mais sikoyo soki kayo wana par exemple et se déposer na kati ya mutema ekobebisa pe mutema ekokinda mutu akende kosala oyo bazobenga infarctus du myocarde. Donc infarctus du myocarde ezali nécrose ya batisi cardiaque dû na dépôt ya graisse ya mabe suite ya kolia biloko oyo eza sainteté. Yango nde tozo recommander population na biso ke balandaka conseil ya médecin ba comprendre oyo ezali nini bakoki kosala balanda liyenge te kosomba biloko eza prestige. Okomona ke mutu nyonso oyo aza na poids exagéré akokoka pe kotambola te asala distance par exemple ya kilomètre na makolo. Conséquence nango eza nini? Étant donné que graisse wana ya mabe eza déjà déposé na kati ya nzoto na ye. Et conséquence nango ekopesa mutu essoufflement aza susu a mesure te ya kotambola makolo. Et du fait que déjà l'exercice physique eza moko ya moteur ya kosunga mutu pona ko diminuer graisse. Mais mutu wana oyo aza déjà na poids exagéré dû na défaut ya biloko tozoli ya mabe akozala na incapacité ya kosala marche akoya munene ya koleka et puis munene ya koleka wana akosala obésité et akoya munene ya koleka munene wana kotinda ye lisusu bagrese oyo ya mabe wana oyo mutu aza akimile esala ke mutu abela siko obésité et puis bagrese ekoma lisusu apéritif or que toza déjà na kati ya kodéplorer bagrese ya mabe. Bagrese ya mabe yango oleke mutu aza mwa hygiène ya kolia asala ke adiminuer graisse wana. Mais yango graisse yango moko sikoyo ekobebisa mutu na mentalité na ye na nzoto na ye ekomi lisusu apéritif mutu akomi kolia na désordre alia dakomi na grignotage en désordre. Donc eza mutu oyo azolia soki alie na tongo avant na midi azwi lisusu eloko bakisi amona ngoba surtout bamama na biso oyo bazoteka na ba marché. Au moins la maman avandi wana depuis tongo azaka sur place aso déplacer te. Étant donné que maman si a développé déjà obésité na ye na utilisation abusive par exemple ya bakibu oyo ba maman bazotia na biloko aolia ba ekosala ke bakibu wana pe ezala ba conséquences mabe na kati ekosala ke énergie wana maman oyo a utilisaki depuis tongo na kolia na ye avandi ka sur place azo tambola te ezo se surcharger na nzoto. Donc eza moko ya ba usage abusif ya biloko kolia ba usage abusif ya sédentarité mama alingi ko déplacer te graisse ko tonda lisusu makasi na kata nzoto na ye et kosala ke azala na difficulté à faire l'exercice et puis graisse wana etingi lisusu azala na petit ya koleka et kosunga ye lisusu na ko bakisa ba graisse na kata ba graisse yango nde ekomema biso na kati ya liwa noki. Conséquence nango mutu akosala AVC
par du na dépôt ba kayo na kati ya ba dépôt d'athérome na ba artère cérébrale mutausa la AVC. Omona ke mutu alamuka kina pongi soit alali na ye batu bakanisi mutu olamuka me okende nyonso ngona. Yango nde lelo ba kindoki meza kindoki te. Eza dû na kolia biloko oyo ya mabe. Même si osala mbongo muke, sala effort osomba. Par exemple, ba poisson salé ya biso oyo eza naturel eza malamu. Poisson fumé eza malamu na mbongo muke mokolia. Donc c'est différent na mutu azui par exemple 10 mbinzo allié na mutu allié 10 Thompson. Au moment que mutu allié 10 mbinzo eza plus protéique que mutu allié 10 Thompson eza ebelé par rapport à quantité. Mais par rapport à kosomba na yebi que économie na biso eza pasi ezo sunga batu ba sala o eza normalité. Mais pour la éviter que ba conséquences ya makasi ya la biso yango tozo senga tozo recommander na population na biso base l'éveiller parce que mindele ndenge bazo ya boye bazo la biso biloko eza nete ndenge tozala nzela mibale nzela nzambe ezali nzela diable ezali eza te que non soki mindele ya koteka eloko na ye yo obwakisa biloko na biso ya bokoko toliaka bandunda na biso te toliaka pondu te toliaka fumbwa te tokoma kaka biso nyonso tokendaka ba supermarché eza malamu mais inconvénient nango eza que dans 10 ans on va remarquer que selon l'étude au Salami 80% de la population quinoise va développer diabète suite ya kolia mabe bazingika copier ba mindele siko ba mindele et pas la bango eza lokola ndenge batie cigarette balobi fumer est préjudiciable à la santé ba combien ngo en grande karaté na kati ya fois de makaya wana na paquet makaya mais on remarque que batu bazo continuer komela on remarque que bazo continuer ko produire ngo mais juste bazo tala que mo o basi ba dépenser belé pour ko fongola ba usine ya minene ya kosala ba makaya wana et ça déjà ba dépenser makasi alors l'état na biso aza par exemple soit ba gouvernement azala incapable ya kozongisa mbongo wana ya ngonde batiki biloko na marché yo moko mutu oya kolanda conseil médecin ako comprendre que na sala choix malamu biloko kolia eza oyo eza importé te ako comprendre que makaya eza malamu te pour la santé yango nde tozo senga na bino bo se référer toujours na conseil médecin et tozana makambo ebele akolobela bino toujours tozo borné na kati ya alimentation soko tali malamu batu bazo sala pe erreur makasi toujours par rapport à kolia mutu pourquoi mobimba alali na ndako asali eloko te azaka na repos biloko waliaki na pokwa organisme et se débarrasser na ngote mais ko remarquer boye na tongo batu bazo lamuka déjà abandi lisusu kolia ko bosala ngati na kati ya tine wana asomba tango na biso te azi mayonnaise akitisi na se azi biloko oyo nyonso atieti na se oyo biloko nyonso po renforcer ke azala na énergie mais biloko oliaki na pokwa osilisi yango te conséquence eza nini azobenga yango déjeuner or ke bazoloba déjeuner parce que eza mutu oyo asi a parcourir l'étape ya 8 heures de temps sans avoir mangé mais yo na poko oliaki na butu au travail te na tongo boye obandi ko déjeuner à tongo il fallait ko doser ezala bien mesurer ce qui est exagéré pe ezala conséquence nango ba graisse oyo nyonso oliaki na pokwa oyo pe na tongo na butu au travail te et constat que énergie wana oyo eza nango eza non utilisé par conséquent ezokende lisusu ko se déposer et komona il se déposer na nzoto et que lisusu munene mususu ekoya oyo ke tozo boya koya munene makasi soki okomi na munene oyo eza exagéré et komema na obésité et même lisusu na maladie cardiovasculaire donc mutu aza exposé à kosala AVC aza exposé ya kosala arrêt cardiaque aza exposé ya kosala insuffisance rénale tout ça dû na dépôt ya ba graisse ya mabe bandeko tokomi na suka ya conseil du médecin na biso nazali docteur Patou Mandangu naza médecin généraliste
nazali pe na moi spécialité nazo sala na kati na chirurgie générale. Alors ce qu'on a la posa que ozwa d'information concernant hygiène alimentaire, bon s'abonner na site na biso pour bolanda conseil ya médecin et ko sunga bino makasi par rapport à comprendre lumière o ezali concernant kolia. Tozo disposer na site na biso oyo numéro oyo eza nango disponible à tout moment. Bon contacter biso na 081 03 20 608. Soit so za na posa to kutana physiquement boye kozala malamu koleka okoki koya na Kimwenza mission avenue Anouarit numéro 5 na sima ya homme ya mission de Kimwenza. Merci na bino to kutana conseil des médecins prochainement na émission na biso to sala na Agroplis.